Bienvenue sur Étoiline Inès TV. Si vous êtes encore nouveau ou nouvelle sur notre chaîne, n'hésitez pas de vous abonner massivement, aimer nos vidéos, commenter et partager. Chez Étoiline Inès TV, c'est la qualité, la différence et la tama congolais oyo ka bisengo balobi Congo na biso bisengo nde bisengo bandeko Congo na biso makambo elalaka te makambo pe ezangaka te donc tolali tolamuki makambo tokende koto oyo makambo tobimela koto oyo makambo donc makambo sur makambo. Salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo vraiment Isaiah Koinda. Makambo nde makambo. Cette fois-ci, Luna Miezi ayeko éclaircir surtout makambo nyonso sur sa relation avec Grace Luzolo et sur sa relation avec Ronel Kosi. Wana penza alingi atia makambo nyonso na mesa kaka ndenge ezalaka. Surtout na système moko ya bien parce que alobi ke ebele ya batu bazo finga ye pas possible. Ebele ya batu bazo kanisela ye que non azalaka mwasi ya intel azalaka mwasi ya intel. C'est ainsi que a se décida qui vraiment aya ko tia moi éclaircissement na makambo onyo soto bandeko. Avant tout kota na moi makambo ya Luna Mienzi kandenge ezalaka ba makambo onyo so ba éclaircissement onyo so Luna Mienzi abimisi na osenga nanu na batu onyo soto si c'est la toute première fois ya kokota na chaîne na biso chaîne moko kitoko chaîne ba toli makasi chaîne ba analyse na ba information chaîne moko ya ba conseil et pourquoi pas chaîne ya bana nzambe. Là je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous, cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, commentez et partagez bandeko et kosala biso oyo tolobaka chaque jour tokos makasi. Bandeko makambo nde makambo eza ya koinda makambo eza ya kobeba. Wana na kosenga na batu o nyonso tu. En tout cas bozwa mwa bakiti na bino na système ya bien. Makambo yo ezala bien ozo landango oza na yo à l'aise oza na yo posé ozala teke mutu ezaka likolo na landambangu te. Oza na yo à l'aise ozwi mwa kiti na yo soki kozala na téléphone na yo soki ekozala na laptop na yo to ekozala na télévision na yo. En tout cas vanda na kiti tia moi mai pembeni kandenge ezalaka tia moi jus na yo pembeni tia moi sucré na yo pembeni na système a bien. De l'autre côté moi popcorn ezanga te moi nguba moi biscuit moi chocolat ozoliaka ozomelaka côté mosusu pe ozolandaka ba émission na biso na système ya bien. Bandeko bolanda ba émission wana pe bokosala moi commentaire na yo na système a bien moi suggestion na yo sur analyse na biso ya lilo parce que makambo eza vraiment ya kobeba. Mafinga ekota mingi na Luna Mienzi ebele batu bafinga vraiment Luna Mienzi ke azandumba Luna Mienzi aza sérieusité Luna Mienzi boye yango yepe aza pe mutu asiliki alobite il faut na ya kotia moi éclaircissement na makambo nyonso. En tout cas bandeko nazotikela bino plutôt boyo kabino moko message ya Luna Mienzi tolanda. On se retrouve juste après. Voici le message de Luna Mienzi sur Grace Luzolo et Ronel Kosi. Ce sont mes collègues, ils sont beaux garçons, ils sont talentueux, c'est ce que j'admire chez eux, ils sont particuliers,
c'est des amis que j'aime beaucoup et que j'apprécie. Bandeko oyo nde message oyo penza Luna Mienzi a lancé pona Grâce Luzolo na Ronel Kosi bandeko. Wana nakoki lisusu ko répéter yango pour que toyoka ngo kitoko parce que bato mosuba olobaki non nayokaki nanga te wana bolanda vraiment na kebi nyonso mingi makasi. Luna Mienzi sur Grâce Luzolo et Ronel Kosi. Ce sont mes collègues, ils sont beaux garçons, ils sont talentueux, c'est ce que j'admire chez eux. Ils sont particuliers, c'est des amis que j'aime beaucoup et j'apprécie. Wana penza message bandeko ya Luna Mienzi concernant Grâce Luzolo et Ronel Kosi. Wana siko bandeko to sala analyse na biso sur message ya Luna Mienzi kandenge zalaka analyse moko ya kitoko. Analyse oyo ko sala ke no batu bako ya lisusu ko finga Luna Mienzi te zalaka bongo. En tout cas bandeko botie la biso ba analyse na bino na ba commentaire surtout na système ya oyo tolobaka chaque jour. Tokos makasi donc bino bosala ba analyse na ba commentaire ya biso ekozala nango na émission kaka ndenge ezalaka. Bolanda analyse na biso bandeko. Voilà, ba propos vraiment ya Luna Mienzi bandeko to ba message oyo Luna Mienzi alansa eza nango mabite. Eza nango mabete to tia makamnyo soka na mesa tozwa surtout ba parti prité. Dans ma camion so basololaka ma camion so balobaka pe. En tout cas pona nini Luna Mienzi kandenge bouti koyoka ba écrit na ye ezaki nde ba écrit na ye alansaki bandeko yango biso pe toyaki totangaki yango pona bino. Ye alobi na ye que a considéraka bango nyonso mibale comme ba collègue bazalaka mibali moko kitoko bazalaka vraiment na ba capacité to na ba qualité baza vraiment talentueux et puis baza na objectif na bango ya kitoko makasi baza batu oyo bazalaka vraiment na mayele mingi yango vraiment alingaka bango parce que dans la vie ezala bien otambola na batu oyo ke non oyebi ke non batu o penza pour na futur na bango baza na ba plan moko ya bien ozo tambola na batu oyo yebi ke non bazo planifier futur na bango to avenir na bango na ndenge moko ya bien ke ko tambola na batu oyo oyebi te futur na bango bazo planifier nini to bazo préparer nini batu mosusu bazalaka soki azwi na mbongo omona mbongo wana kaka bisomba somba bisala sala na lata na sala boy. Mais ceux qui ont tambola na mwa baninga oyebi ke non Grâce Luzolo azalaka muntu moko ke non na ba projet na ye ceux qui azwi mbongo osala mwa eloko moko boya munene to Ronel Kosi aza muntu oyo ba plan na ye ba objectif na ye en tout cas pour na futur na ye eza ya malamu batu oyo batu wana en tout cas bakanga makana bango. Mais ceux qui omoni mutu ye na mutu na ye asuta na ozwa mbongo ebele vraiment na osomba bilamba na osomba ba Gucci na osomba soki ba Nike ba Adidas en tout cas na osomba moni sapato wana déjà mutu abongo soki ozo tambola na ye c'est comme si mutu wana akomema yo na ba échec moko boye na vie peut-être qui peut ko influencer yo na mwa makambo moko boye komi ko sala mwa makambo moko boye ezata na mutu te ezata na makolo te yango ezala bien dans la vie soki oza na mwa bantu okangami na bango oyebi ke mutu oyo aza mutu moko aza na ba projet moko ya bien azalaka penza mayele ba plan na ye to ba objectif na ye ezalaka nango kitoko makasi donc yango ezalaki mwa ba propos ya Luna Mienzi. Luna Mienzi azalaka ni mwasi ya Grâce Luzolo te ni mwasi ya Ronel Kosi te. Wana vraiment bandeko toye bango place nyonso to kende toye bake azalaka basi na bango te ye a considéraka bango comme ba ami a considéraka vraiment bango comme ba collègue bien que lelo communauté na biso ezo traité Luna Mienzi ke non Luna Mienzi alingi mibali Luna Mienzi azandumba Luna Mienzi boye boye te
bandeko te Luna Mienzi azalaka ni mwasi ya Grace Luzolo te ni mwasi ya Ronel Kosi te, ezaka ba camarade. Bandeko toyebi ke ebele ya batu toyebi eza na batu mosusu mibali omona ye aponi na ye ba camarade na ye bazalaka basi. Batu mosusu ezalaka nature na bango, ba mosusu pe ezalaka nde déception ya vie. Peut-être azaki na ba camarade na ya mibali mais makambo bando simba te, azui ba trahison ebele. C'est ainsi que moni muto aye ko se décider à lobité. Nga à partir à lelo ba camarade na nga ba kozala basi. C'est de la même façon avec nous les femmes. Au mona basi mosusu peut-être azaki na ba camarade ya basi mais amoni ke na ba camarade basi peut-être surtout biso basi za mingi kisongi. Omoni peut-être muto aye ko remarquer que non na ba camarade nanga kisongi eza ebele eza pe ya makasi. Yango komona mutu mosusu aye pe a se retirer na ye na ba camarade basi. A préféré na ye azala na ba camarade ya mibali. Sikoyo na communauté na biso ya mabende ezalaka soki ba moni mwasi na mobali. Pona biso le bantu to considéraka wana ki camarade te. Soki ba moni ka mwasi zo sola na mobali bazo sekaka na nzela omona kaka déjà ezala ba mama mosusu déjà omona wana na wana babimaka bazalaka mwasi na mobali. Siko lobi pe soki ba moni na mobali mosusu azo sololaka. Mwana wana azalaka ndumba azalaka na mibali omona lelo azo changer mobali oyo lobi a changer mobali azalaka bongo. Mais na ba pays mosusu eza déjà développé place ya mindele omona ki camarade ya mwasi na mobali existaka nango. Et puis jamais okoya koyoka te que non bakomi ko critiquer mwasi que non mwasi azandumba azobima na mibali kili te. Parce que wana eza nature ya mindele. Sikoyo biso babantu nature na biso wana penza ki camarade ya mwasi na mobali existaka te. Et puis ememaka kaka ba problème. Ezalaka mwasi akozala traité neti kaka ndumba. Donc ezala mwa bongo. Sikoyo pona Luna Mienzi mosusu na je ne sais pas soki bosi bo constata déjà yango. Badu neti ba Luna Mienzi neti ba Davina Apwa baza batu moko ke no balingaka mingi ba se comporter neti mindele. Eza na bato eza neti ka bango te. Wana to lobi kaka pona ba comédien na biso mais en général to en réalité ya batu eza na batu mosusu omona aza na communauté na biso mais ça par sa façon de se comporter par façon na ye peut-être au sala makambo au comprendre que mutu oyo azalaka na mwa nature ya mindele mais abotama na ye na communauté na biso. Donc ezala mwa bongo siko batu wana ebele ya batu batretaka bango kaka na bakombo moko ya mabe. Batreta neti exemple quand na lobby ya Davina Apwa. Il y a de ces personnes oyo batreta Davina Apwa d'une orgueilleuse. Balobaki non Davina aza mutu moko azala orgueilleuse makasi ya mimonaka mais soki otali eto ovandi na ye o comprendre que non ba makambo oyo nyonso bato balobaka ezalaka nango lokuta. Mwana mwasi wana azalaka na simple, aza humble de nature et puis aza mwasi moko social. C'est de la même chose avec Luna Mienzi. Luna Mienzi nature na ye c'est vrai alingaka ba camarade basi même mingi pona Luna Mienzi alingaka batu oyo bazana esprit surtout ya avancement. Sikoyo pona ye ba esprit wana batu wana bazana ba esprit ya avancement aye kukutango epai ya Grace Luzolo aye kukutango pe epai ya Ronel Kosi yango akangama na bango. Sikoyo ebele ya batu balobaka keno bazalaka mibali na ye et pourtant en réalité c'est pas ça. Azalaka mwasi na bango te. Azala penza mwasi na bango te ezala kaka amoni ke non grâce aza na esprit moko ya kobunda aza na esprit moko ya koluka. Ronel Kosi aza pe na esprit moko ya avancement. Batu o soki na kangami na bango nga pe vi na nga okende liboso. Nga pe mwa makanisi wana obando kotanga. Toyebi ke eza na basi ebele pe bazalaka na ba esprit ya bongo. Eloko mosusu pe bandeko kozala na camarade ya mwasi to ya mobali ezalaka pe problème ya esprit. Soki esprit na yo na ya camarade na yo etutani wana boko marcher ensemble. Mais soki esprit etutani te bandeko yango bomonaka ebele ya batu baswanaka base divisaka to basololaka na bango te. Ezala mwa bongo.
ti toye komona lelo Luna Mienzi na Grâce Luzolo basolola kaka, Luna Mienzi na Ronel Kosi ti lelo basolola kaka, eza esprit na bango, état d'esprit na bango en tout cas etutani. Donc esimbi nango yango ti lelo bazala kaka baosololaka makambo nyonso ekendaka kaka bien entre bango. Wana ya muke kaka la famille tolingaki tosala moi analyse sur ba propos ya Luna Mienzi. Pona batu o nyonso balingaka vraiment ko finga Luna Mienzi. En tout cas na ye kaka na système ya bien. En tout cas bandeko botika ko finga mwana batuke azandumba. S'il vous plaît. Botika kama finga wana. Ata ba rolo bomona Luna Mienzi azo jouer neti ndumba biloko moko bongo ezate que non wana nature na yete. Wana penza ezalaka nango nature na yete. Ezaka ba rôle a s'incarnaka. Ebele batu balobaka o s'incarner ndenge nini. C'est que oyebi makambo wana nyonso te. Omoni soki déjà muto akomi na niveau ya kozala star. Oza star donc il faut ozala na ba capacité nyonso ya ko jouer ba rôle nyonso ba opesa yo. Ba rôle penza nyonso. Soki ozo jouer, oza na place boye, il faut ba rôle nyonso oyebi ko jouer yango. Wana bako benga yo star. Neti topes exemple neti ya ba Mams si la bisalo. Topes exemple neti ya ba Belvi Kante. Ya ba Dina na la Dousto ya ba Irsil Pechanga. Wana topeti 4 personnes, 4 basi. Bana basi wana nyonso bango nyonso 4 soki bapesi bango rôle quel que soit n'importe quel rôle bandeko s'incarnaka kitoko pe jouaka kitoko. C'est de la même façon avec Luna Mienzi nde place ye pe azokende okota. Donc ba rôle nyonso ako s'incarner na ye ako jouer yango pe kitoko na système ya bien makasi. Mikolo tokomi komona na Siana pe akomi mikotisa na ba rôle presque nyonso. En tout cas, bandeko makambo mosusu bo komprenaka na bino ka ke non eza makambo ya rôle o bapesaka bango yango esalaka ke bato mosusu bakanisaka ke eza bavi na bango et pourtant ezalaka bavi na bango te. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, nous voici vraiment à la fin de notre épisode de la famille. Bye bye la famille et à la prochaine.